Bonjour la Chine de Karine Mokondi la Baronne. Bonjour Karine Mokondi la Baronne. Bonjour à tous et à toutes. Bambote na bino nyonso bisika bozali, bao baza na misala, bao pe baza ya rolala, bao pe baza na confinement. Bonjour na bino. Bon, la Chine, naza na boulot, naza na boulot. Nazu mwa pause, il y a 5 minutes, parce que le mardi, nous avons une réunion toute la journée, de 9h jusqu'à midi. Après, on reprend de midi jusqu'à 13h30, jusqu'à. Voilà la Chine. Merci Naba Oyo ba participer à l'objet émission. Papa Okito. Ma bébé, maman Nicole, merci Nabino. Na ba écrivain nyonso bazala kilobi en ligne, merci Nabino. Et pour na toujours koloba bolamu ya Karine Mokondi. C'est important, très important pour na koloba bolamu ya Karine Mokondi. Ya ko lobaka toujours positif, tout sito lembi négatif. Eza lokola kolobelaka tout le temps les passés, ezakasun. Eza lokola nazalaka, mais siko ozali susute. ozalaka, mais ozali susute. Donc, siko ekomi génération, to komi na génération ya bana na biso, bakoko na biso, biso siko ba mama, tozalaka, mais tozali susute. Siko ekomi époque ya ba Karine Mokondi, ape kozala ya bana na biso, siko ekozala ya bakoko na biso. Donc, génération, il faut changer. Il faut qu'on change génération. Il faut y avancer. To zonga kaka na simate, to lobela kaka makambo moko te. Donc, voilà la Chine. Yangonga na zoloba. Et comme siko époque, ya ba Karine Mokondi. Bazo ningisa siko. Il faut qu'on produire bango. Ebele baza wana génération na biso ba mama ba misu basala eloko te, basala ba vite. Et puis lisusu ba mama misusu génération na biso basala makambo, basala vie, bayebi qu'est-ce que c'est vie, bayebi qu'est-ce que c'est libala, bayebi qu'est-ce que c'est mombongo, bayebi qu'est-ce que c'est bana. Et donc, mususu, mais yebi na bango vite, sala na bango vite, yebi te loko. Misupe balate, misupe bota te. Donc, toya ko, misu bota, misupe bala. Misu bota, mais bala na bango te. Donc, ezali génération na génération, époque na époque. Époque na époque, tokoki kokokisa na époque te. Époque na époque tokoki ko sala comparaison te, tokoki ko comparer te. Les alokolo boti bana 5, boti bana 5, okoki ko comparer ka bana wana te. Okoki ko comparer te, ye kuna za mayele, ye kuna za ezalaka te. Mama amonaka. Ezala mwana oyebi ke bana moko za mayele koleka muninga, me oyebi ke bana na yo oyebi kesa bana na yo ozalaka ndenge wana, olinga bango ka ndenge wana. Mais tozali sous une époque wana ba génération ba mama na biso na ba papa na biso babana olinga aboti bana 5, mais alinga ka mwana moko apesa affection makasi na mwana moko. Non. Mais siko biso siko na génération na biso na bana 5 na kolinga bana wana ka ndenge moko. Na koza te mwana mususu moteme betaka, bana misu miteme betaka te. Non. Ou opesa mwana moko ka faveur. Non. Il faut pesa bana nyonso faveur. Soki basali mwana wana sali mabe, il faut ko corriger. Mwana wana, donc, ça, ezate kolinga ka mwana moko. Et puis, ozana bana nyonso ka, ogangela ka mwana moko. À la fin, mwana wana obando mona kolinga ka ete. À la fin, mwana wana obando, ya gangelaka ka ngai, ya gangelaka mama alingaka nga te. Ezalaka na ba famille, na ba mabota, na ba papa, na ba mama. Ezalaka.
soki obanda ogangelaka mwana noka tous les jours mwa likambo ongali mwana wana banda omona oyo eza mpe bolingo te mama apesaka ngai mwana wana banda ozalaka tout le temps na souci aozala renfermé eza ya vrai na okosa te donc bamama toza wana mpona Karine Mukondi na bapapa na baleki na bayaya na bana na bakoko toza wana mpona star il faut avancer star il faut toprotéger ye star il faut topesa ye affection mpo biso oza bafan toza bafan et puis y compris na famille na ye na mama na ye donc c'est comme ça c'est comme ndenge tobotamaka ezala na génération na biso ezala na génération ya bana na biso na bakoko na biso tozalaka na 3 éducation na vie toza na ngo ya base eza ya ndako apres ya école apres ya libanda éducation ya libanda ezali wana nde memaka nde makambo makasi ya école mpe ezokonduire yo ti yo avance ya ndako mpe ya baparent mpe ekalme yo olakisaki baparent na yo bazalaka bapesaka bonne éducation ya collège ya baklasse donc ozozwa éducation ya école epuis ya libanda nde ya libanda ifo nde keba yango wana soit ememi yo na nzela bien soit ememi yo na nzela mabe yango wana biso bamama toza wana mpona koveye kotalatala me ya te parce que ozopesa mwana no éducation okomaka okonja non sikoyo na époque na biso na bamama na biso ezalaka ndenge mosusu même voisin akokonja yo voisin akokorige yo mais awa na génération ya bana biso non eza bongo te donc il faut tosala attention et bana misusu bazalaka renfermé likolo ya koganga lem so aza na likambo mwa ayebisa oyo eza te parce que so nake pa mama akoganga donc maîtrise ezala ebele maîtrise yango wana par rapport ya Karine Mukondi ya solo topesaka ye baconseil après azaka na matoi mibale mais sikoyo toza ebele ata soki tobandi matin midi soir même na bandako na biso mwana na yo propre opesa ye conseil banda ntongo ti pokwa akofatigue akolemba yo aozala dégoûté aobanga meme akende na ndako so nakende na ndako mama akende ka makelele jusqu'à un jour kolo oyoka mwana na oloba mama tu parles trop ntango bana balobaka tu parles trop donc alembi koyokaka makambo olobaka na ye tous les jours donc faut todozaka et puis biso mo des fois tokimisaka bana na biso na bandako likolo ya makelele ya koloba ya koganga nga nazali na bana ebele na banda oganga apres na ye kosala constant nalobi eza pasi moka mosusu mwana nga ya mobali alobi na nga ntango obengaka biso soki toye nano tokoti nano na ndako te otikeli biso répondeur alobi na ngai boye na préféra nayoka répondeur na yo te naya kaka soki okoboma nga oboma ngai yoka nano niveau ça veut dire que ederangeaka ye au fait des fois olobi mabe te mais otikeli maloba de maloba wana a préféré et traumatisé te maloba wana ekoki kotraumatize ye mais a préféré obi bon mama atiki répondeur na yebi nini akoloba kuna alobi na kati te nakende kaka soki akobetanga soki mpe akolobelanga ozomona niveau ya bana donc et puis mwana soki akomi na un certain âge il faut kodoser kolobaka ebele ezalaka bien te donc voilà la Chine toza wana mpona Karine toza wana mpona star na biso donc voilà tokoma famille eza ka mama moko te tata moko te famille eza te ka bobotama libumu moko te famille eza soki makila na bino ekutani
mais eza problème te soki mutu na mutu bakutani balingani eza problème te ezali nde baesprit na bango ekutani mais eza tout un problème te ke ye kuna aboyi ye kuna non soki moto alingi yo te ifo pa kokangamaka na ye soki ovanda ye na moninga omoni ke ezosimba te sase arie boswana sase arie bofingana obendani na yo kaka parce que des fois mutu wana le mosu azwi problème okende kotala ye te parce que boswanaki mais soki obendanaki yo na malembe boswani te bofingani te soki aza na problème oza na facilité ya kotala mutu wana. C'est ça la Chine, c'est ça la Chine de Karine Mokonzi. Voilà, bonne journée Nabino, bon mardi Nabino, Nzambaza Nabino. Ciao, ciao. C'est mes fashion de notre officiel. Bye.